Bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Émission na biso ebandi tango ekoki to solola masolo ya mboka na biso. Topesi bino balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout mbote bisika bozwami na ngonga oyo partout dans le monde. Na mokini mobimba na ebike bolandaka chaîne na biso ya Diaspora Debout oyo tolobelaka makambo ya mboka na biso tango ekoki to analyser tango ekoki to kabola makambo oyo eza koleka na mboka na biso tosengi na yo molandi nyonso ya émission na biso oyo Diaspora Debout partager vraiment vidéo partager benga pe bandeko mususu o ba yebi te ke émission ebandi bango pe bakota to solola masolo ya mboka na biso. Bana ya Congo toyebaka ke mboka moko o toza nango République démocratique du Congo ezali eloko ya motuya oyo esengeli biso toyeba pe esengeli biso to batela. Kozanga mboka eleki kutu moto ya zangi ndako. Okoki kozanga ndako kasi soki oza na mboka na bino okoki kokende kolala epai ya ba voisin na bino parce que oza kaka na kati ya mboka na bino lobi pe okoki kozwa mabele pe otongi bisika na yo moko ya kolala. Kasi soki ozangi mboka ozangi mabele okozanga bisika ya kotia mutu okokoma motelengano na se ya moi. Partout oyo okokende bakoyamba yo te pe bakorespecte yo te. Soki tomoni ba peuple ebele oyo ba voyageaka bake ko vivre na mboka mususu na ba mboka wana bazopesa bango valeur parce que bayebi ke peuple wana baza na mboka na bango. Soki ebebeli bango bisika oyo bango bakei to bisika oyo bango bazali baza na place na bango oyo bakozonga po ba vivre. Pe ba pays ebele erespectaka ba peuple mususu po bayebi ke ba peuple wana bazali na ba gouvernement moko responsable. Soki mwana mboka azwi problème na libanda na mboka mopaya gouvernement na bango ekoya ko défendre. Soki bakangaki ye gouvernement bakoya ko senga ye. Lokola ba américain partout dans le monde akoko sala problème kasi po bokanga ye botie na prison eza pasi. Po ambassadeur na bango na mboka oyo bango bazali baza ko défendre bango na ka ya problème ba ambassadeur na bango bakoya ko senga bango bazongisa bango na mboka na États-Unis. Même ba français même ba belge soki to kitika ka na Afrique mboko biso tozali Afrique du Sud même na Nigeria ndeto monaka ba Nigeria babanga kate ba osala ba affaire ya minene ba oteka ba drogue ya koboma bato akoteka ba nzoto bato ndenge to mona na mboka na biso ya kidnappé ba oteka ba organe ba Nigeria basinyaka basalaka nyonso wana kasi babanga kate po gouvernement na bango eza na sima na bango po bayebi ke baza na mboka na bango baza pe na mabele na bango. Kasi lelo oyo nzambe asali biso ba congolais grâce apesi biso pe pouvoir oyo ekoki kobanda ko défendre biso ba congolais partout na mokili oyo. Sikoyo ezo senga biso ba congolais pe to soutenir gouvernement oyo to soutenir mokonzi oyo nzambe apesi biso
po akokisa vision na kino na suka biso pe tozongela honneur valeur oyo biso tobungisaka ta molai. Parce que président oyo aza sikasiko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na vision kaka ya kozongisa valeur ya peuple congolais, ya ko défendre peuple congolais. Mokili oyo pe bakoma ko respecter peuple congolais. Siko ezo senga biso ba congolais to comprendre yango, to sangana lokola mutu moko, to linga na biso ba congolais, pe to linga mboka na biso Congo, to bundela mboka na biso kino to kozwa liberté totale. Na émission oyo elekaki na yebisaki binoke na mboka na biso tozali na binemi des sortes ya binemi. Ba binemi ya liboso ezali ba infiltré. Infiltré azali mupaya, azali mwana mboka te. Kasi akoti na mboka na biso ba mikomisi ba na mboka. Ba mikomisi ba congolais. Ba mikomisi ba kinois, ba mikomisi ba katangais, ba mikomisi ba Congo, ba luba, ba mikomisi ba ngala. Mais baza na bango ya biso te, baza bangala te, baza ba swahili te, baza ba Congo te, ba kinois te, baza ya biso te. Kasi ba infiltre biso, ba eko fanda kati na biso, ba yebi biso malamu. Nde esali ke bakomaki ko nyata biso, bakomaki ko utiliser bomengo mboka na biso, pe ba infiltre biso ti na mutu ya mboka na poste ya présidentielle ya mboka na biso. Lelo oyo ba infiltre wana bazali ba l'homme le plus riche, ba l'homme le plus fort. Soki o meki na bango bakoluka baboma yo, bakolukisa yo, bazolinga bakangisa batu nyonso munoko, pe bakomi koliga basala biso to voter bango par la force. Bakomi ko forcer biso bakolo mboka to voter bango par la force. Siko bango ba infiltré wana baza ko utiliser binemi na biso o ezali ya deuxième position. Na bi deux sortes ya binemi. Première position za binemi ba infiltré. Deuxième ezali ba traître. Bana ya mboka, ba congolais 100%, des pères et des mères. Mais baza na souci ya mabumu na bango. Balingi mboka te, balingi peuple te. Balingi kaka bango ba bénéficiaka. Siko bénéfice na bango, il faut ba kabaka mboka na biso na ba infiltré bazwa mboka na biso ba kaba yango na Rwanda pesa yango epa ya ba occidentaux. Kalki na bango za yango wana. Na tangela kibino ba kombo ya ba infiltré na ya ba traître. Na mutu ya ba infiltré za Joseph Kabila na famille na famille à 3 personnes. Jeannette pe Zoé. Moïse Katumbi. Moïse Nyamurabo. Ruberwa. Bisengimana. Baza ebele ba infiltré. Mwanga Chuchu. Baza ebele ba infiltré na kati ya mboka na biso. Baza ya biso te. Martin Fayulu. Matata Mponyo. Baza ebele soto bito tanga Congo baza ebele. Bango bazui bakomi ko utiliser bana ya mboka ba 100%. Lokola ba Abeshole. Ambongo. Lisanga Bonganga, Jean-Marc Kabund, Adolphe Monzito, Général Yav, Général Mbala, Général Njomi Numbi, baza ebele, oyo baza bana mboka, tomoni ba biselele, ba chef ya sécurité, azaki chef ya sécurité, François Béa,
bana ya mboka me banzimi bapesa bandeko na bango bapesa bafamille na bango mokongo bapesa mboka na bango mokongo batrahi mboka mpo na intere ya bapaya. Sikoyo biso bakongole toyebi bango esenga biso sikoyo tosimbana, biso tomibenga bapatriote, biso tomibenga Congo eza mpatrie na biso, esenga tobundela Congo, esenga tobenga na ba infiltré, esenga toboma même ba traître parce que ba trahi biso, il faut basuka mabe. Congo il faut to libérer yango, Congo ezonga maboko na biso. Biso nyonso to simbana, biso nyonso sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bénédiction na mboka na biso oyo nzambe atindeli biso ye oyo tobenga Faci mobongisi abongisa atala te. Faci mobongisi abongisa atala te. Oyo eza kombo oyo toko votele président Félix na élection ya 2023 ya année ya décembre oyo année oyo tozali 2023. Faci mobongisi abongisa atala te. Yango wana tosenga ba congolais bolandaka ba émission na biso bokotaka bokomantaka tozala posa ba commentaire bobakisaka ba commentaire bobakisaka parce que ba commentaire na bino ezopesa biso pe ba idée et pesa biso pe maele pe ezotombola chaîne na biso bo partager vraiment chaîne na biso ekosala vraiment malamu. Biso nyonso toyebi ke émission na biso ya Diaspora Debout to bandaka yango na konetola kombo na Yesu Kristo. Na émission na biso lisusu ya lelo toye konetola kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso. Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso. Yesu Masia azali makasi na biso, azali espoir na biso, azali esengo na biso, azali solution na biso. Alobi venez à moi vous tous oyo bozali fatigué, bo chargé, bo pesa mikumba na bino, ye akopesa biso repos parce que azana posa ya mikumba na biso. Yo ndeko oyo za kolela kino lelo oyo omona solution te parce que nano zo mikumba na ote opesa yango epa na Yesu Kristo. Pesa Yesu Kristo mikumba na yo, ye akopesa yo repos, ye azwaka mikumba na biso. Ndeko komibundaka yo moko te na ba problème ozana yango, korezonaka mingi makasi te, zwa ba problème na yo pesa epa na Yesu Kristo, yende azali solution. Ndima Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na yo, ye akopesa yo solution. Soki yo ndimi ye pe otikeli ye espace, ye akotaka makama batu na kote, ye akotaka soki yo pesi ye permission otikeli espace akokota pe asali akosenga ka okangama na ye otikala na ye na vi na yo mobimba libela ekozala malamu. Tonetoli kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso, Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob, Nzambe ya Mbuze aedi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Tokoti na émission na biso ya mokolo ya lelo, tozali na ba sujet vraiment mingi vraiment te kasi tokosolola po to comprendre makambo oyo eza koleka na mboka na biso. Ezali kaka ngai ya bino Anderson Bala Pabo, leader ya Diaspora Debout, oyo bino moko bobengaka ngai leader charismatique ya Diaspora, bino moko bobengaka ngai mot premier, bobengaka ngai étoile de lumière, étoile du berger, étoile de Dieu. Naboya kangote na ndima yango po naza mosali na bino, naza kobundela pepe na nga, naza kobundela mboka na ngai, naza ko défendre oyo ezali pepe na nga pe mboka na ngai, pe nazali communicateur ya mokonzi ya mboka na nga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
pe naza ko défendre ba institution ya mboka nanga nyonso. Vraiment tokotika te tokobunda kino tokozwa victoire totale, kino peuple congolais akozwa esengo na ye pe akobanda kosalela richesse oyo nzambe apesa ye, oyo nzambe atia na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tosengi merci na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout pe ba abonné na biso nyonso. Yo mutu olanda émission na biso première fois salande baninga mosusu pe basalaka baninga oyo balandaka biso ba s'abona. Yo mutu za première fois s'abonner pe partager ba vidéo na biso, commenter pe aimer. To na posa bo aimer bo like pe bo commenter par rapport ya ba analyse na biso, par rapport ya ba sujet auto lobela na émission. Et ils ont ça la biso malamu tant tout le monde a bino bozo ko like boza ko commenter boza ko lobela et ça la biso vraiment malamu pe et ça la biso malamu tant bo landa ba émission na biso e bandeli kino suka et ça vraiment esengo oyo tozala na ngo komona bino bandeko na biso de père et de mère, même aux 50% aux ali kaka congolais, même aux qui nationalité congolais, aux APK congolais, ceux qui osent soutenir biso, toza nango esengo, pe osa soye les bienvenus. Toza koboya mutute, kasi toyebi ke mutu na mutu aza na limite na mokili mobimba, na bamboka nyonso, de père et de mère, nde azalaka na liberté ya kosala nyonso, kasi ba o batikali baza na ba limite, bondima bisika oyo bino bosukeli oyo bayebisi bino bosala oyo balobi bosala te nde ekosala ke bovivre malamu na mboka République démocratique du Congo. Toye kopesa ba mecondoléance na mama Fifi Masuku oyo azali na ebembe akufeli papa Bokilo. Mama Fifi Masuku oyo azosala musala munene selon vision ya président de la République na kati ya Lualaba. Musala ezako monana azako transformer ville ya Lualaba ezako changer na banza mikolo ekoya tokobenga Lualaba oyo ezali Suisse d'Afrique pour propre oyo ezokota kuna. Musala o mama Fifi Masuku azosala kuna ezako monana. Mama Fifi Masuku sala musala pepe basepela pepe bazana simana po yozo sala vision ya président de la République ozana kati ya vision ya président de la République. Musala ozo sala ezomonana nzamba pesa o makasi ya ko continuer apesa o sagesse pe asunga yo o respecter o ezali pepe na yo pe bozu ya pepe na yo o sala yango pona intérêt kaka ya pepe na yo ekozala malamu. Topesi lisusu bambote na grand chef o ezali Guilain Nyembo DICAP o ezali directeur ya cabinet présidentiel. Topesi yo bambote na mosika bisika ozali le grand chef ya mutema munene, chef ya mutema malamu, chef moko oyo ayebi kosala musala na ye malamu. Soki Guilain Nyembo akomaka DICAP te na présidentiel, me makambo ebele oyo lelo esalami elingaki esalama te. Mais président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mandat na ye engaki kozala vraiment échec total pe alingaki vraiment asala 0 penza ya munene. Kasi tango aponi DICAP na ye Guilain Nyembo oyo ayebi administration, ayebi kobomba makambo, aza muta mayele, apesi pe ba ide na ye, afandisi
oyo ezali cabinet présidentiel mobimba bato nyonso basalaka na présidentiel atalisi bango vision alakisi bango ndeni bako kotambola ndeni bako kosala mosala nde lelo tomona résultat ya makambo oyo eza kosalama na kati ya mboka na biso po dikap ya président aza pe mwana mboka 100% pe aza ya bakongolais pe balingaka ye pe alingaka Congo mingi. To saluer dans musika Guilin Nyembo, les grands chefs. Nzambe apambola yo, Nzambe azala yo. Tokoti na ba sujet ya émission na biso ya lelo. Premier sujet oyo tozali na yango ezali ya États-Unis bazui décision oyo balingi bakokisa yango batiango en pratique tokolobela yango na émission na biso ya lelo. Deuxième sujet ya émission na biso ya lelo tokosolola complot ya Seniko na opposition nini oyo bango baza ko préparer tokosolola yango na émission na biso ya lelo. Tokosukisa na likambo ya GLM résidence ya ancien président ya mboka na biso sénateur à vie Joseph Kabila. Tomonaki bautaki kobuka mir kofungola nzela kasi tomonaki ba déclaration ya classe politique nae bato baza sima nae basalaki ba déclaration tokolobela yango na émission na biso ya lelo. Soki eloko ya kobakisa ezali tokobakisa ndenge tomesana na ba émission nyonso tosalaka vraiment tosengi na bino batu bozolanda émission na biso bo s'abonner vraiment bo partager ba vidéo na biso bo commenter pe bo aimer pe bo sala effort ya kolandaka émission na biso ebandeli kino suka po commentaire na bino ezala malamu ikosala biso malamu to sala ke to tombola o ezali chaîne oyo ikozala malamu mingi koleka. Tokoti na ba sujet ya émission na biso ya lelo tolobi na premier sujet décision oyo États-Unis bazui pona ko travailler elongo na mboka na biso balingi basala batia yango a pratique. Décision yango ezali décision nini? États-Unis bazui décision ya kolongola Paul Kagame na mutu ya Rwanda ya ko travailler elongo na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balingi ba soutenir développement ya République démocratique du Congo. Eza makambo ya somo Tanguli Fweni Jiba Jakumbani tango ekoki makambo ebongwama makambo échanger. États-Unis bazui décision oyo bazui balingi batia Paul Kagame pembeni yangwana. États-Unis abandaki projet na ye oyo malembe abandaki déjà kosolola na ba officier ya armée rwandais. Paul Kagame tango azui fuite parce que na kati ya communauté internationale na kati ya États-Unis ezali pe na ba traître pe bazangi te bazali eza pe na mukie oyo baza ko vivre na sima ya Paul Kagame baza ko soutenir Paul Kagame bazangi te kasi majorité déjà
basi ba changer position. Paul Kagame a komi moto ya kobanga. Paul Kagame atiaki makasi pe mayele na ye nyonso na James Kabarebe pe na ba officier oyo auti kolongola. Bango nde bazalaki espoir na ye. Bango nde atinda bango bazwa ba formation ya niveau nyonso ya ba militaire. Donc ba yebi musala nyonso o soda salaka. Ba officier o Paul Kagame longoli. Baza ba soda moko oyo bazalaki bien préparé. Oyo Kagame abimisaka force na ye nyonso a préparé bango po bango ba protéger ye pe ba protéger pouvoir na ye. Kasi lokola Bible eyebisaka biso mutu akaka mutu, le seul mutu a changeaka te eza kaka Rabbi Jésus-Christ de Nazareth, ye mutu atikala ndenge moko lelo lobi pe libela na libela. Bakomaki na ba contacts na États-Unis. Misusu kutu kati na bango bakomaki na contact na RIS na Chine. Siko Paul Kagame azoyeba te banani oyo bazolinga balongola ye na pouvoir. Ezali RIS na Chine oyo bazoluka ba gagner confiance ya Africain, bazolinga ba gagner tous les pays africains. To ezali États-Unis oyo yazalaki mwana na bango, enfant chéri na bango, bango nde batinde asala oyo nyonso asala, lelo yo balembie bangi batika ye. To ezali ndenge nini. Paul Kagame mise komi ko beta lokola puku oyo asi alieki so batielaki ye na ndaku, batielaki ye na mosune komi ko se manifester na nzoto na ye, akomomona liwa mise komi ko beta ndenge misu ya Paul Kagame ekomi ko beta. Paul Kagame azalaki na réunion na ba officier na ye. Ba officier na ye ba yebisi ye vérité. Balobi Congo RDC ya lelo ezali Congo ya lobi elekaki te. Congo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali Congo ya Joseph Kabila te. Joseph Kabila azaki ko dépendre na biso ba Rwandais. Joseph Kabila nyonso oyo ya badai ko sala il faut biso nde totinda ye. Joseph Kabila ayebaki eloko te. Kasi oyo azwi pouvoir lelo na Congo azali nanu Congolais de sang, de père et de mère. Tala ndenge atie ba moyen nyonso na armée na bango, tala ndenge akomi ko restaurer armée na bango, tala ndenge asali diplomatie pona ko gagner ba pays nyonso grand puissance ya mokili oyo mingi bakomi deya na sima na ye. Minduki oyo ye asombi na mususu oyo bapesi ye, nombre oyo ya basoda oyo bakomi na yango na kati ya armée pe ba formation oyo armée congolais bakomi kozwa, ekomi impossible biso Rwanda tolonga bango tokende ko zwa lisusu ville ya Goma ndenge tozalaki ko se préparer. Tokoka lisusu te, toluka moyen mususu oyo tokoki kosala. Kagame abengi bango ba traître. Ayebisi James Kabarebe yo oza ndenge moko na mayele oyo azalaki général na tango ya Mobutu. Mobutu apesaki ye confiance, mais na ta ya suka ayebisaki Mobutu naza susu na capacité te ya kosala sécurité na yo, mata na avion obima okende. Ndenge Mobutu alobaki na ye
na yo mayele oyo ngai natielaka motema lelo trahi ngai. Paul Kagame ayebisi yango na James Kabarebe lelo yo komi kotrahi nga obimi traître. Yo komi koloba na ngai ke biso tokoka lisusu te na makoki nyonso pe ba moyen nyonso nga natiaki po bino bokende bozwa ba formation ya makasi na ba formation nyonso bino bozwa lelo oyo boya koloba na nga ke boza lisusu na kapasité te bokobi ba traître botrahi nga ba information oyo naza nango nazozwa naye ko comprendre ke bino pe boza na kati bokomi kolinga bosala nga mabe. James Kabarebe na groupe ya ba officiel nyonso oyo Paul Kagame alongoli bayebisi Paul Kagame biso tozali fidèle na yo kasi oyo biso tozoloba na yo oyo biso tozoyebisa yo ezali vérité. RDC ba s'organiser déjà surtout na armée ba kobi na position moko ya force oyo biso tokoka lisusu te ekomi pasi po tolonga bango même ba infiltré na biso oyo totaka bango na kati ya ba institution na bango na kati ya armée na kati ya police na kati ya mboka na bango bakomi étouffé mingi bakimi misusu bakufi pe misusu bakangami baza na ba prison misusu bakoka kosala eloko moko te parce que baza surveiller na service ya renseignement ya mboka Congo baza kolandela ba infiltré mususu biso totiaka ba infiltré République démocratique du Congo. Donc tozo sous na ba information si ya Congo te nde tomoni Paul Kagame après réunion wana bazalaki na yango nde Paul Kagame ayaki ko signer ordonnance ya kolongola ba officier oyo ye alongoli pe ya konome ba officier oyo ye a nommé. Est-ce que ba officier oyo ye a nommé ba okoka mission ya kolonga lisusu RDC ya koya kokanga ville ya Goma kobotola yango ekoma ya bango ba Rwandais to bakosala na hypocrisie kasi nga na oyebisa bino balandi émission na biso même ba officier oyo Paul Kagame atie sika sikoyo bakotravaille na hypocrisie bakolia Paul Kagame mbongo kasi bakosala eloko moko te parce que Paul Kagame akomi na suka makasi na ye nyonso esili ba pays oyo mukie oyo etikali eza France Angleterre nde batika na simane kasi États-Unis majorité basi batiki ye pe bazwi décision ya kolongola Kagame toyebi te nani oyo bango bazoluka to nani oyo bango babongisa a remplacer Paul Kagame kala mingi te Paul Kagame ye pe ezokomela ye ndenge pe tomoni ekomeli na ba pays mususu kasi États-Unis soki ba risque na Chine bakobongola makambo balongoli Paul Kagame batie mutu na bango même États-Unis ye pe akoki ko perdre o ezali mboka ya Rwanda sikoyo toza ko vivre match kwata olali kaka basote yo olali banyati yo olali bamoneli yo. Donc Paul Kagame akomi na suka Paul Kagame akomi ya kobanga James Kabarebe akomi na trace ya Général Mayele akomi traître epai ya Paul Kagame baza susu da confiance na yete. Donc Paul Kagame alingi lisusu ba officier wana ya kalate atie bango mosika na ye pe service ya renseignement oyo ezo travailler na Paul Kagame eza kolandela ba officier wana oyo Paul Kagame apemisi bango kasi toyebi ke Paul Kagame nzambe ya lola nzambe ya musée aidi na bala ako frapper aveuglement okoyeba eloko te po ko comprendre eloko te
parce que pouvoir ne komi na suka, il faut otika Rwanda pour Rwanda bazwa kimia parce que République démocratique du Congo eza na posa ya kimia oluka otika mboka Congo otika mboka na biso parce que balobi na yo tamolai récupérer o ezali M23 armée na yo ya Rwanda oluki ba raison ozokosa kasi o eza koyela o sikoyo ekozala moto oyo okoka kosipote yango te. FARDC aza se préparer à conséquence pona kotake parce que biso tokoki kozela ba occidentaux te tokoki kozela pe ba américain te bakokisa posa na bango biso toza na posa ya peuple na biso bazwa kimia lelo yango wana toza se préparer à conséquence toza ko organiser ba force nyonso ko sangisa ba force nyonso pourtant tozo take mbala moko to récupérer ba territoire nyonso oyo eza occupé na M23 na ba Codeco na ba traître na ba infiltré na ba rebelle na ba terroriste nyonso il faut to récupérer yango mbala moko yangwana to sengi na peuple congolais biso nyonso to sambela makasi pona mboka na biso pe pona armée na biso nzambe apesa makasi pe apesa mayele na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na premier ministre Sam Lokonde même na bakambi nyonso ba institution o ezali papa Mboso na Assemblée nationale pe papa Bayat na Sénat nzambe apesa bango vraiment mayele pe makasi. Toleki na complot oyo ezali kosalama na mboka na biso Seniko na opposition basangani bazosala complot contre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso nyonso tolandaki déclaration ya Abbé Chole oyo asalaki na Top Congo. Abbé Chole alingi abangisa biso peuple congolais. Abbé Chole yakanisi akoki kobangisa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abbé Chole ye akanisi ke ye akoki kobangisa Denis Kadima oyo a travaillé pour na peuple pour na Congo oyo aza kobongisa élection moko ya malamu koleka ba élection nyonso oyo esalama na Congo. Abbé Chole alobi soki basalisi élection na Fox soki élection esalami bango ba auditer te fichier électoral bango bako organiser ba manifestation pe ekobota insécurité pe crise ya makasi oyo ekopousse coup d'état oyo ezosalama na bamboka mosusu eya kosalama pe na mboka na biso République démocratique du Congo. Abbé Chole mukosi munene okobangisa mutu te yo na mbongo pe na ngambo na bino nyonso ya opposition toyebi ke eza nango mukila oyebi soki babomi museleke te mukila na ye etikalaka ezoningana me museleke te asi akufa nde eloko oyo bango bazosala basi bakufi oyo nyonso etikali eza mayuya ya pamba bagrimance eza mukila ya museleke te ezoningana kaka me bango moko na kati bayebi ke baza susu na makasi te kasi naza ko loba na service ya renseignement tango bolandaka émission na biso maloba oyo Abbé Chole alobi bango bako préparer yango te tango après élection ekosalama mais eza makambo oyo baza ko préparer yango sika sikoyo baza ko préparer bazoluka basala coup d'état po ba empêcher élection esalama te soki bolandi maloba ya Abbé Chole
bino bokanisi ke bazozela élection salama po baya kotia mboka na insécurité po bakotisa crise ya makasi po baluka kosala coup d'état eza ndenge abe Chole alobi te. Complot na bango eza avant élection il faut bakokisa coup d'état. Il faut basala coup d'état wana to ba assassiner président. Service à renseignement bino il faut botelema bozala prudent na likambo oyo. Soki bokoti na distraction bokanisi ke bango bazobongama bazozela élection ekosalama to esalama te po babanda kobongama to basala ba action kasi posa na bango eza sikasikoyo. Ba action o nyonso ya ba marche nyonso eza lokuta bayebi ke pepe aza sima na bango te. Opposition te kosala ba marche awa tomonaki pepe ndenge aboyaki a répondre na ete. Moïse Katumbi tomoni ndenge bauti kobenga na ye balingi ye te. Ndenge baboyaki ye na Congo Central. Ndenge pe azalaki na Kinshasa na préparation ya marche ya le 20 ndenge pe baboyaki koya bana ya kaluka ba menacer baboyi kolia balie mbongo ya pamba. Bango baza na peuple te na sima na bango. Baza na peuple te. Kasi posa na bango ndenge abe Chole alobi ke soki élection esalami mutu oyo senye ko publier ekoluka crise pe ekoluka coup d'état salama. Coup d'état wana bango bazozela ngo après élection ya décembre te. Bango bazoluka esalama avant élection. Wana eza souci na bango. Mais alingi akosa a distrait peuple congolais, a distrait peuple service à renseignement pour ba comprendre bango te. Kasi complot na bango esi échoué. Ambongo soki oboyi koteya liloba nzambe kosala musala oyo bapesa yo luka veste luka banderole koma kombo ya parti politique na yo tombola yango likolo kota na monde ya politique parce que boza ko mériter te kozala basali na nzambe. Bon menacer peuple congolais te pe bon menacer président Félix Antoine Tshisekedi te parce que azaya biso soki lelo to perdre ye et kozala pasi tozwa pe mutu mususu oyo ako remplacer pe oyo akozala lokola ye oyo akolinga Congo ndenge président Félix alinga Congo ekozala pasi mingi. Yango wana biso toza ko yebisa na bino Congo ezali pays moko catholique te. Congo ezalaka pays catholique te. O ezo dépendre kaka na catholique te. Tomona na mboko ngala azali na Afrique du Sud. Totikala jamais komona cardinal to église catholique ya mboka oyo. Balobela makambo ya politique ya mboka oyo. Batikala kosala yango te. Nan tomona bango te. Kaka na Congo yango wana élection décembre esila élection décembre esalama eleka to silisa bino makasi to longola bino pouvoir o bino bozalaki na yango courage o bino bozalaki kozwa po bokotaka makambo ya politique ya Congo tozolongola bino yango bokozonga banganga nzambe bosala musala nzambe ndenge sengeli nde musala babengela bino il faut tolongola bino courage wana tolongola bino pouvoir wana oyo bozalaki nango ya kolobaka makambo ya politique ya kokotaka makambo etali bino te parce que bolingi ko trahir Congo bozala posa ya président oyo nyonso akoya a coopérer na bino atikela bino ba carrière minérée po bozwaka richesse mboka batikela bino ba 60 millions de dollars o bozalaki ko gagner na makambo o etali éducation na mitu ya bana moko bozwa $100
par année bonda ko 60 millions mais banda président Félix akanga ba porte wana a obligé gratuité dans l'enseignement et salama bino bokomi na suka bokomi ko bundisa e bokomi ko luka ndenge nini bokoki ko sala e mabe kasi moto aza na eloko ya nzambe babundisaka ye te soki yo obundisa yo kanisa obundisa moto kasi yebaka obundisa nzambe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ya nzambe pe ta oyo toza eza ta ya nzambe. Peuple congolais baza peuple de Dieu nzambe atelemi mpona kosala na mboka na biso République démocratique du Congo. Tokoti na sujet ya suka oyo tolobi likambo ya GLM. Eza kolobisa bato ebele tomoni classe politique ya Kabila batelemi mpona kosala ba déclaration. Shadari asengi na communauté internationale batelema bakata likambo oyo bakota likambo oyo oyo ekomi menace mpona Kabila. Kasi na ba source na biso baye koyebisa biso ke GLM mpe ezali lopango ya Kabila te, ezali bisika moko oyo eza ba associé oyo epesama na famille Lito ne mutu azali kolo lopango ya GLM. Kabila abotola yango par la force. Kasi problème nini oyo uti ko salama, Kabila akanga memi banzela aklotira batu bakoleka te. Sikoyo na sima ya Kabila to ya GLM eza fleuve. Soki oza na sima omona fleuve omona ngambu ya Brazza, Congo Brazza. Ba voisin na biso, ba voisin les plus proches du monde. Biso nyonso toyebi citation nini oyo toza nango lelo entre République démocratique du Congo na Congo Brazza. Oyo tomonaki Denis Sassou Nguesso asalaki voyage na Rwanda pe apesa Paul Kagame ba état ya minene pembeni ya mboka na biso RDC po Paul Kagame soi-disant basala bilanga. Kasi toyebi keza Paul Kagame po se préparer ndenge nini bakoki kotake biso. Lelo tokende na ba élection oyo opposition baza makasi te, na makoki te, na peuple te, bayebi ke baza ba perdant na niveau nyonso pe na façon nyonso. Bazo luka ndenge nini oyo bakoki kosala coup d'état, bazo luka ndenge nini oyo bakoki ko assassiner président de la République. Est-ce que ndenge GLM wane kangamaki ngambo ya sima nde baza na contact na Congo Brazza? Est-ce que ba traître, ba infiltré, ba rwandais soki ba koti na nzela ya Congo Brazza na sima GLM wana nana lingaki amona bango? Amuto azate balingaki bakota butu bisika wana ezalaki vraiment kimia batu balekaka te. Sikoyo soki bakoti na nzela ya GLM nana lingaki amona bango, nana lingaki ayeba bango? Mutenga ozala te. Bedonga ozala bazokota bakoti ebele lokola tokende pembeni ya ba élection, lokola bango opposition bazoluka ndeni bakoko sala trouble, ndeni baoluka ba empêcher élection sala mate, ba Rwanda bakokota na sima GLM wana pe basali ba action. Biso tokanisi pe ka ezali bana ya mboka armée congolais to bango pe opposant ba okosa bomoni peuple congolais ndenge ba agir. Peuple congolais bangwana batomboki pona ko empêcher élection, balakisi ke balingi élection te. Njoka engaki ezalaki nango peuple congolais te, ezali ba Rwandais oyo bakoki pe kokota na nzela na sima ya GLM wana. Kasi tangu babuki nzela oyo bafungoli nzela, batu bakomi koleka ekomi
place moko public bato bakomi koleka bato bakomi kitati na ba fleuve ekomi nzela bato mususu akoki koleka nzela wana kia bimeli na ngambo mususu musu ake na nzela gauche pa bimeli na ngambo mususu donc siko ekomi place moko oyo bato bakomi ebele bakomi ko afréquenter yango ekomi place moko bato baza ko fréquenter yango place moko bato baoleka siko ekomi pasi pona banguna bakota pona ba Rwandais bakota pona bayini bakota siko tellement bango bazo comprendre te ba stratégie na bango nyonso ezozala dévoiler pe bazali ko neutraliser ba stratégie na bango ba comprendre te bakomosala ba déclaration kasi soki communauté internationale aye ndenge Shadara abeka communauté internationale tokolakisa na communauté internationale ke jelem ezalaka Kabila te kasi bakozwa biloko ya Kabila babwaka yango libanda parce que eza ya Kabila te ezali na kati ya compagnie Lito oyo bato bazali associé na famille Lito eza ko dépendre na bango tozomona pe na ba nzela ya ba média ya ba émission mususu tozolanda ndenge ba avocat ba juge bazoleka baza koloba pe baza ko expliquer na ba mikanda ba preuve oyo ezolakisa ke jelemi wana eza ya Kabila te azongo par la force e bazoyeba te ndenge nini jelemi ekoma ya Kabila bayebi te depuis quand que jelemi ekomaki place ya Kabila parce que bango bazali kobotola bato ba place kaka na makasi kasi ezali ya bango te bakomi na suka yangwana bino bato oyo bozo benga ngo eza provocation boyeba ke eza provocation te tokomi na état de droit bakonzi oyo pe basombi bamapangu pembeni ya jelemi wana baza pe na posa ya ba mituka na bango pe lekaka tangu bazobima tangu pe bazozonga baza pe na posa ya ba invité na bango ba famille na bango tangu bakobanda kokende kotala bango bazala na kimia na kokota pe na kobima na bango nyonso ezala malamu même baleki nzela baleka pe na kimia nde yango esali ke bafungola nzela ya jelem po na batu nyonso bazala na facilité ya koleka na kimia pe ya kozonga na kimia kasi eza nango provocation te po mutu pe akoprovoke Kabila Kanambe azali te Kabila Kanambe yekutu nde azako luka nini oyo bango bakoki kosala pona ko détruire mboka na biso pona ko empêcher mboka na biso évoluer te eke liboso te mboka na biso ezonga na sima tokomi na suka ya émission na biso topesi merci na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout Nzambe apambola Mama Denise Nyakero na délégation ya bana oyo bakendaki kotanga libanda ndambo basilisaki bazongaki vraiment otali bana wana omoni bagage mayele bazwi quelque chose libanda oyo bako travailler yango pour l'intérêt ya mboka na biso Mama Denise eloko zo sala ya ko soutenir jeunesse ya ko soutenir ba mama lokola yo bandeko na biso ya basi ko pesa bango makasi pe ko lakisa bango bakoki ko bakisa plus na mboka na biso République démocratique du Congo et tinda biso ba 100% de pères et de mères ndenge yo pe Mama Denise ozali 100% de pères et de mères congolaises biso na biso pe ozolakisa biso bolingo Izo sala ke tosenga na Nzambe apambola yo Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Vive la République démocratique du Congo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abongisa atalate Félix Mobongisi. Onga na bengaka Sisamidimbu héros vivant. Vive la République démocratique du Congo
ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba, super héros, père de la démocratie. Vive la République démocratique du Congo. Ya Musée Aïdi Nabala, oyo azali père ya rêve ya mboka na biso. Mama Marthe Kasalu Tshisekedi, la première combattante, monument vivante ya mboka na biso, onga na bengaka Simeon. Nzambe azobatela otolingi mingi biso bana na yo. Nzambe abatela pe apambola République démocratique du Congo, apambola peuple congolais, pe balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Tokutani na mbala sima. Tolobi merci beaucoup. Bye.